Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Investir pour le développement, c'est notre aspiration la plus noble. Puisque l'imprévu fera toujours partie de notre quotidien, comment se développer en préservant ce que nous avons déjà ? Depuis plus de 50 ans, en République démocratique du Congo, la sécurisation de nos biens a toujours été garantie par la Société nationale d'assurance. La SONAS nous tient la main, nous soutient, nous protège, nous sécurise, nous conseille et nous rassure. Avec un réseau de plus de 80 agences couvrant l'ensemble du territoire national, et grâce à l'expertise avérée de ses équipes, la SONAS sera toujours notre partenaire local le plus fiable pour la couverture de nos véhicules, le voyage, les cas d'incendie, les risques sur les chantiers de construction et bien plus. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Mbote Nabino Balandi nyonso aboso na politique lundi 27 janvier 2019. Lobi bongai bato basa na stade des martyrs, selon l'organisateur ya meeting oyo chef de l'État bongai solo na ba Kinois. Ba Congolais nyonso en général selon bango mais en particulier ba Kinois oyo bongai pe basa mokonza mboka exercer ne basa chef d'État à Londres pour mokonza lobi boy bato batunde mokonzi biso lobi boy mokonza répondre mais na ba source na bango aspect sécuritaire nde salete meeting wana salema te pona bato mususu ba réseaux zali moi ebele mais tout soit qu'il l'un des organisateurs Pacho Panda honorable Oboyoka na émission oyo a expliqué ba réseau eselte mokonzi mboka azala te liboso ba Kinois o sele ke meeting ngo salema te mais les kabumoko pe bimaki lobi na butu ke ba futaki stade te donc location ba futaki yango te honorable Pacho Panda pe biso version de fait nae atineli biso na facture pro forma oyo ba organisateur plutôt ba gestionnaire stade batineli ki bango esengaki na bango ba futa $120,000 $120,000 na habité est-ce que $120,000 ezali prix approprié ba lobela ka stade na habité ba organisateur ba gestionnaire stade o ba gérera Tata Raphaël o ba gérera ka stade mato ba gérera na kala to o actuel we service ko louer stade actuellement c'est
à combien le roi ne bande ko sango malamba loi kango le 31 décembre ba koma ko louer yango na prix nini pour 120 000 pour na ba organisateur wana ba mona yango logo la bazo boyela bango me ba luki astuce moko ba kena ngo kana prix wana pour na ba organisateur et ben raison beaucoup kango à travers émission na monoko honorable Pachopa na oto zoki antiplace akomeka ko expliquer biso ndenge nini makambango lekaki na sepel na semaine o makasi ndenge sili pour na ba kinois en particulier ba congolais en général lobby sur la question je crois tout ça qui ba 19h information moko Kobe Bryant akufi na moni ndenge ba congolais ba s'approprier le kambango na moni muto longoli photo na statue ya ba réseaux sociaux nyo ça sert la tie le Kobe Bryant na moni président Martin Fayulu ye mo benga président élu wana ye a sali message de condoléances na famille ya Kobe Bryant niveau ba récupérer le président Martin Fayulu na réseaux sociaux ndi matin ba tune bemba benya mambo kutu umeli na mort to ki point de vue na yote kako ya Kobe Bryant mutemo ka psinga te faut comprendre Fayulu avana ba mengi na États-Unis tango azako vanda na balaba na bango Kobe Bryant zaki na mwana muke Kobe Bryant est né en 1978 donc voilà exactement précision même semaine exactement mouvementé ba information zaki belé Shadari mutapkana ki ko paralyser mboka bakitsake na avion bamusu balobi les paralysateurs paralysés Shadari to ebiseza ngo makambo nzoto apambe zindi kasi molimo te tala sima zonga moto merci na bino bozali ebele na boso na politique mokola lelo la prospérité comme libisoni ni guerre interminable rivalité stérile cash FCC Vital Kamerhe joue à l'apaisement c'est là la goule la tête mise à prix on est avec la prospérité tous à forum des as a commis Kinshasa, le premier saut de moto opérationnel fin janvier. Vital Kamerhe joue à l'apaisement. Le directeur de cabinet du chef de l'État appelle à ne pas mettre de l'huile au feu. Pour la deuxième personnalité du CAJ, la tension née de l'interprétation des propos de Félix Tshisekedi au sujet de la dissolution éventuelle de l'Assemblée nationale ne doit pas susciter la peur ni dans les têtes ni dans le cœur. Wana Vital Kamerhe, les bonnes résolutions de Sami Badi Banga pour 2020. Wana bandeko bakomi makambo na bango na ndenge na bango la référence plus à commis optimisme au cabinet présidentiel pessimiste à la société civile Emmanuel Shadari et Marcel Tshisambo empêchés de voyager au Burundi la référence plus tozwa la manchette a commis les ministres des finances au cœur de l'actualité c'est à la goule une gestion béton qui fait des jaloux RDC dangereux statut politique à Kinshasa. La manchette, le journal a commis Vital Kamerhe et les gardiens des prérogatives du chef de l'État. Félix Tshisekedi une année de scandales et de disputes. À Kinshasa, les torchons brûlent entre les FCC et les CAJ. Tous ceux qui sont en libre débat commun, Félix Tshisekedi engage la cote de 68%. José Sélé à la goule reste les garants du trésor. 1000 places sur 150 000 candidats pourvus. On est allé Makambande Kobakomi. Pour Nayango, lundi à l'élo, au moins 3 invités. Déjà, mi balé basan abisso. Moko, akangame na embouteillage, j'avais embouteillage à sort des moutons métaux. Et puis ça y est, que va conserver le bi. D'ici fin janvier, donc semaine où nous allons inaugurer sur des moutons et liboso. Tout simplement, on Serge Kindomba. Serge Kindomba, boni. Moi, moké ndeko nanga inkumu. Pourquoi na lobby, moi moké, otu kayo tangi balokasa, tangi na eloko sali introduction. Habite sur dobenga ngo sous forme ya kindoki comme lelo na Congo, comment ke moto lokwa Kobe Bryant akufi. Bakongomani babosani makambo ya liko lekana este tongo midi pourquoi bakongole baliko kufa okomwa mototo na stati azoba makambo Kobe Bryant dokotuna aka mwana kelasi na bino ndeko na yo boyebana ka wapi yo na ye lien nini oyo boalaki nango mena ali na wana te na ningine bisa bakongomani jour pour jour kino lelo yo moko ya ba héros vivant ya peuple congolais ndeko Mike ali na sika ya pasi ya boloko oyo afandi et a teke po abuki mibeko et ali pona makambo oyo Godin po inango bila bazui décision ko bomba ngonda Kinshasa yango ekufi boyeba yango ete Godin po auti kosala oyo tobengi escroquerie na ville ya Kinshasa oyo ko organiser test de konkumo na lombango eza na maloba na yo
oza ko confirmer makambo na keba la diffamation et ali diffamation te na link oyebisa belenge bato boaki na espoir tant balansaki offre d'emploi balobi ke boya bakosala nini bokopase na test boto kosala yeba yango ke ali makambo alokuta député moko ya ville à Kinshasa akotisi déjà 3 personnes na yo asani no a recommander et puis na ye moko pasteur Godin Poy azui bato na église asani nini atindi bango kuna do bino bilongi obokendaki boye bakena kati na bino bakobimisa na bino batote donc ali makambo ya lokuta oyo basali biso lolenge basalaki na DSRK balasaki offre balobi 1000 emplois entre temps en réalité yaki copine na seni na tindi bato ya ye donc na ko biso bilenge basali test po bozo tuna ka biso na nzela boye bisa Godin Poy résultat ko bima mokolo nini yango na ene bisa bino bosolo ko résultat na makambo wana etalité déjà ba député na bino à Kinshasa batindaki bato na député moko akina droit à 3 personnes ye moko pa memi bato église ya senini ake ko sangisa bango za na lioko bobo ko likete ndeko Serge Kindomba zera to sukisa le kambango. Est-ce que test wana za ko sala plutôt c'est pas la personne de Godin Poy muta ko zo batna musala mais c'est l'ensemble provincial pour nini ko tsango na mutu ya pasteur Godin pour aussi longtemps que yete muta sali test yete muta tuna ki batwana mituna ngamo na tali test wana na tali makamba tuni bango pour nini ko tsango na mutu na ye ndeko to tche moto a Godin Poy parce que ye ali moko abato ali ko kamba institution wana o batengi ensemble provincial à Kinshasa oyo sangisi bato ye moto ali numéro 1 ya kati ya makambo wana tango basali eloko na bango o biso to bengaki balingi babwakela bana Kinshasa machacha bomona etendie bali na volonté ya kosa makambo entre temps boyebi ke Kinshasa de plus en plus uta Godin Poy na ngobila basangana contre bino bakinois tozo zindaka de plus en plus donc tozo kotaka na libulu ya bosoto e ali na makambo ebele ndeko na ngai tango lobike e ali na moto ya Godin Poy te na biso moto ya Godin Poy makambo esengeli basala e ali na makambo ya likoleka na fonaki misolo abana Kinshasa bali kolia ba millions de dollars ye nango bila bakosimba moto wana te pourquoi to ali kolandela ye parce que loko wana te salame ali na compétence na ye ali siko ya renyaka loko atoyebi ke bato basaki test bokokota na bino te déjà bazui bato ya bango ba député batindi bato ye moko pa zu ba fidèle ya ye ndeko to kozela yango na yo soki to kufite nzamba pesi biso zoto makasi to koyawa to koyebisa ko bota teso basaisaki so bazui combien de personnes bato bino boyebi. Merci ndeko Serge Kindomba tozela résultat test wana eyebana bato pe basaki test je crois que so to moni bango na kati na mosala to kostungisa matendeko Blanchard Mongomba mwana mboka Blanchard Bonion Kimia ndeko Trésor c'est vrai que c'est la vitesse oyo mwana mboka Martin Fayola komelaki message ya condoléance na famille ya Kobe Bryant tikema ba congolais mwa mke comme on a vitesse wana na ndeko c'est vrai Kobe Bryant akufi c'est une célébrité non na basket mais vitesse soit soka za ngona makambo susu tango bana mboka msusu bazokufaka tusa kwa ben ya mambo avanda mikole bele ta mort na kwa ke ko ne bi lobby donc le bi soloalité na no programme ko de 100 mité Martin Fayoul o mungongo le koma ko yokana soka lobby bato basoka poanité liloba et ko pousser ata bato bazako gérer ta Kinshasa to culture ba ko ça quelque chose. Non, na banza été makambo ya Kobe Bryant wana yango te moto ekoki kosala actualité politique na mboka na biso mais eloko ya motu ya ezali ya kotalisa ba congolais solo ete ba message ya condoléance et s'adresse à mingi plus na moto oyo ozalaki na affection na ye makasi peut-être na pembeni to na musika lelo ndeko Kobi soki akufi moto nyonso to ayebi ete asalaki quand même moi histoire na domaine na ye wana ya basketball et soki mwana mboka président élu amoni ete azali affecté touché na liwa na ye peut-être parce que na domaine na ye a excellaki to pe azalaki modèle oyo ye asepelaki na ye malamu mingi na banza ete ezali kambo oyo ekoki ko choquer bato mingi te mais le plus important na banza ete ezali attachement oyo président élu azali na yango pona ba congolais na banza ete soki otali tango ba congolais banso bazali ko luka ko fêter mbotama awa décembre le 25 décembre mbula ya sika awa président élu azali moto akendeki ko kabola mawa na bandeko ya beni pa yo wapi ba congolais bazali ko kufa
wana namonaki te ndeko trésor oleka oyo kila yango motema pasi naza kozongisa makambo bato bakomela non mais ezali mpona kolakisa solo ete soki lelo président élu asali message na Kobe Bryant ezali eloko ekoki kotungisa bato te c'est vrai que ndenge ekei bato ebele bazali kosala peut-être ezali faut comprendre que sali bato pasi bato bamoni vitesse au fayo l'excès tozongisa dossier entre tema likambo ya Kobe Bryant te bakongole baza kufa butu na moi yango natalisio ntango tokendeki Beni président eli akendeki olekai koloba yango ate lelo ndeko Israël azali na Beni na banza ete alandi lokolo oyo président élu alakisi ke sengeli to compatisaka mingi nde na bandeko na biso ba congolais dans lelo oyo soki asali message pona Kobi ezelo ko tungisa biso te mais loko oyo sengeli to lobela mingi lelo ndeko na ngai trésor ezali mai isalami lobby escroquerie oyo esalami na niveau stade de toujours comme na dossier wana maître Blanchard toujours comme na dossier wana mais avant to fonga la dossier en stade de Martyr toujours quand même honorable Pacho Panda l'un des organisateurs il y a meeting de mon sala mamokola lobby apesi biso verso bola ndé malamu tant on aura pas chopin dans un loba bomona facture pro forma oyo ba chercher na stade ba tindela ki bango bomona pe communication ba chercher na stade ba tsala ki bango pour la west bango ke baza na makasité ya kotikela bango nzela basa la meeting wana bon honorable pas chopin na bongo to songa to commenter ma mort de CGR quelles sont les raisons où ça les meeting et ça les mater raison ezalaki purement et simplement sécuritaire. Tozaki richi bandeko epai ya bakonzi ya sécurité elisi biso moyen meeting wana esalema ekozala te mibale na biso Christopher Ngoyi na honorable Zakari mpe bato bazalaki en contact permanent na bakonzi wana nde par bango bale message ya Christopher Ngoyi nde babengaki po biso na Zakari tozalaki na stade babengaki Christopher Ngoyi abengi biso ayebisi biso sécurité lobi moyen lo président aya ekozala te donc il faut toannule yango basukaki wana omoni problème ya sécurité tokotaka na kati te ntango bango balobi eza boye biso toa bato totosaka mibeko ntango elobami bongo esili tobandi mpe kodemobilize bato tobino eza koya te totika yango c'est bon. Mais honorable communication ya gestionnaire ya stade de Martyr est stipulé que bofuta ki pe mbongo te pour la location ya stade. Est-ce vrai bofuta ki mbongo te? A spéculer te. Ce qui est vrai, le yokanaki na bango ba fait ça qui facture pour format, bien sûr. C'est ça qui facture pour format. Qui peut que non mona bango bi OK. Mbongo ba sengaki opesa profit mbongo mwani. yango bona bana kozela na penga ndeko yazaki na performance a communiquer na montant biso zalaki na de comment en charge ya sécurité bale bafuta bamboko moko ya mike oyo ezalaka avant bafrais technique mpona kodisponibiliser bata sécurité bato ya oyo bakonettoyer tout ça ce qui est vrai toyelisaki bango tokofuta yango mais tofutaki yango te ce qui est vrai mais que encore ezalaki testique okanaki tobanda baréunion tokosala bastimulation nyonso banotonga na stade ça c'est vrai. Honorable Tosukisa, mais à niveau ya présidence, service à présidence, et pesaki pe personne ne fait na bango, selon bango, bazalaki saisité que président kozala na stade. Donc bino banda aussi la communication à niveau na bino moko pression de ma président na stade ou bien officiellement bokomelaki présidence. Non, c'est faux d'abord. Comment Congo mutozotanga institution mobimba. Comment bokozwa engagement na Congo na ye yazara au courant. C'est faux. Dans le service, on dit que moyen y a des populations qui indiquent que la sécurité permet de l'actionner. Non, c'est faux. On a pas de balinga. On a moins de papiers que honorable Zakari, de comment qu'on a basé 630 000. Tout ça c'est faux dans le but seulement de salir les gens. Mais maintenant il a fait ça qui est 630 ans. Et bon, il y a comment réclamant. Bah, m'boka la vie c'est fait ça, on a découragement, ça a fait. Bah, combat à bas étage, toujours les vitamines. Non, c'est faux, c'est faux. Merci honorable Motuna Suka. Organisation Anambong et Bungai Bozo Yangwapi. Justement, différence, ça c'est comme si Batunde Yangwana. Biso Zali Fédération, il y a l'association
donc eza société civile basituation nyonso se reconnaîtaka na président na baoyo mosusu elingaki ete tokutana na place moko totuna président mituna par rapport à ndenge mboka ezotambola tolobaki tokosala yango condition ezalaki tokosenga motu moko un franc te et c'est ce qui allait être fait sans un cas bato bayaki toyebisaki bango idéologie eza ya match ya léopard donc toyaka kotala match ya léopard tosenga motu mbongo te yo moko ye omifuteli tikelo ale retour omeli mai nozongi c'était ça esimbaki tous les bato bayaki wana moto apesaki ata un cas azalaki te moto asengaki ata un cas azalaki te donc toka tosala ngo na philosophie ya sika kaka mbongo en fait biso toevitaki 6 millions et dépensame oyebi yango elo obo esala kaka ke 6 millions de on va fêter la biso bino on peut protéger les 6 millions et ça makambo so na mboka totala na bolingo tokolinga président oya bato baripondaki bayaki na bango yo moko oyebi donc eza yango likambo kaka ya mbongo te parce que tomesana kaka na bambongo okabola 2000 3000 après bitumba ebimi nous sommes dit non philosophie sika match léopard. Merci honorable, te rappeler que vous allez député provincial la ville province ya Kinshasa, mais aussi vous allez l'un des organisateurs ya meeting de Salema na stade de Martyr Mokolo ya dimanche 26 janvier. Merci na honorable. Donc je sais que la qualité ya congolais chinois pour moi c'est un président face au chinois. Là je sais qu'il y a comme société civile à travers l'association pour les politiques qu'on a et ça l'a quitté. Et ça l'a quitté à moi je suis député élu à SFP parti dans la DDC. Mais tu as eu des délais na kana oyo balingaki se présent solaki tour ya monde asolaki na batutu sauf na bakinois donc tolingaki tosolola na ye asola mpe na bakinois ape asope biyando toyoka epa na ye moko gratuité eza ndenge nini toyoka epa na ye moko nzela basali 3 mois fe nzela ekufi sor nango eza nini tote mouton fale esala 3 mois ndenge esali presque 9 mois ou 10 mois c'est ça des questions tonga totuna mais bato bakei nango na ndenge bango balingai bakei nango voilà. Merci DT Freddy Kipimo. Je crois que Bolandi, honorable Pachopan, l'un des organisateurs, il y a un meeting au stade. Après cette version, DT, est-ce qu'il y a moyen de faire une facture pro forma au gestionnaire à stade, à organisateur, facture pro forma, on a pris au Sénat qui va foutre, mais jusque-là, tu as un lobby, la 12h, bon, on fout à Magina noté. Bafuta quitté parce que babi parce des communs accord na ba gestionnaire ba yokana ke ba refuta na ba frais moko ya sécurité quelque chose comme ça et puis le reste que la solder bien après c'est ndenge ba yokana ki mais pour na bango monta wana pe ezaki un élément ngi ko kimisa bango je vois que merci Freddy Kipo mona facture pro forma au gestionnaire à stade atinela ki ba organisateur Serge Kindomba ezaki occasion moko chef de l'état soit na bakinois il y a eu un engouement autour ya likambango les gens se sont mobilisés bato bala mori na tongo masusu babi destination stade de Martyr to ke ndiko yoka mokonzi mais c'est ko loba na Londres alobaki na Paris alobaki na Bruxelles enfin loba face à bakinois au-delà du discours devant le parlement réuni en congrès c'était une occasion pour na mokonzi mboka azali bosa bakinois mais hélas likambango salamité ba raison je crois que on n'avait pas chopé na mais expliquer c'est juste l'aspect sécuritaire oyo et empêcher le quoi salama ndeko mokonzi mboka pa solola na bana Kinshasa ou bena ba kongomani nyonso et ali teke fobo ya botela ye milulu na stade de Martyr mokonzi mboka ko solola na population en terme ya ba résultat soke kimi ali na mboka bato bali kolia lotiliki ali mai ali yango nde sali ke mokonzi mboka sa nini asolola na population oyo yo moko yo kindeko pa chopanda ndenge mongongo ekauki azokoka kobatelo kwa azolinga défendre mensonge oyo kiete makambo azoloba lisanga ya bato yo ndenge bamesana onga na bengaka baprostituée politique bamesana koluka misolo opportuniste de mauvais goût de konkumu naotikelo maloba alobi wana basengi mutu infronté même na organisation ndenge bongai bato baya batielaki mutu bisu te batsaye mutu na soya ndenge toyaka match à Léopard ndenge toyaka match avec le toyaka match à Imana ndeko bandeko pacho panda bali ba courager na mosusu pasteur wazanga ba fouille de l'esprit mukuna bali ba courager tiozo ali komona bango ke moto ya telemi abike na bengisi bana Kinshasa wana ali confusion nzambe zali échec na makambo mukuna koti tala tango ke kokota
ta mosusu mukuna akite makambo bato ngake simba tango kaka ye basangise na kata makambo wana botutela ti bango ndeko na ngai d'abord dato bango bachaki ya le 24 bakoza na stade de Martyrs vendredi o tombaki une année ya passation ya pouvoir pacifique ya gantende ko Félix Tshisekedi na Kabila ta ko kino lelo yo biso peuple congolais to ali ko sentir effet na ngote na bavi na biso bango baye entre temps na quatre organisation balaki na motoloko ya Pacho Panda o azalaka pe moko ya ancien gestionnaire ya stade Tata Raphaël entre temps tilo basale botiti te po misolo belé bunga na kati ya gestion ya ye moto akanga ya lite moto alandela ya kate nenga ali wana ayebaki yango ete club ekobeta samedi donc mokolo vendredi fallait stade za nini activité moko te za la pour permettre une équipe adverse avec club sa nini et s'entraîner na kata stade yaki déjà loko babengi yango loisir babande ko sala baluki mweni ba ko récupérer ba chop bali batote ba otala babi Augustin Kabuya to bandaka koya banyoko mina bakindomba na ba moto ba kopesa eta msu $200 futa bata communication basala ki net bino bapandisa ngo boy soki à l'époque tango Tshisekedi aki président rassemblement Félix akosa conférence de presse babi futa bankumu mbongo na bango azwi mbongo na misolo na lia ngo akimi nango batali akomi na jipa monene batali train de vie na ye changer bafandi babi te biso pe moya linini yakosa nini yakobenda bambongo to retirer yango tika to sa nini to benga bana Kinshasa ono ya Félix Tshisekedi bakosa nini bakoya na stade ndeko na ngai lelo yo to ali na besoin biloko modèle wana te heureusement que makambo c'est nini et salamité et simbité de la kisi que non bakinois ba désavouer bango et puis la kisi même incapacité ya batwana bali incapable à kosani ya mobiliser même sur le plan bien sûr na okite banda stade bato basala ke belé konanga ilobi to tambola ke soki libanda stade bato ba ke belé mituke ngai kana boulevard triomphalité mituke ni ele kana avenue de l'enseignement tango moni mituke ali koleka c'est que lingela kisake makambo ya bango basalaki bana Kinshasa basani basadere na yango te yango na bisi bango batika komema Félix Tshisekedi na bere monsieur le président bato bazindisaki Kabila na libulu bango lisusu opportuniste bayeli yo population ali na besoin te koyoya ko lobaka au fil et à mesure ali ko loba peuple akobayo akoloba ke maloba Félix Tshisekedi zo la beaucoup plus maloba ne ya kana fete akwe koloba ke ane social ndenge Kabila bande ko déclarer boko si ça pas ane boye social ese nini etikali ko sala mate peuple ali na besoin ya résultat muto ko sala ete peuple aloba ke Félix Tshisekedi ese nini alobi lokolo la kaki ba kongomani olobi ke 2020 ezali ane ya action to ali ko zela yo au lieu bato ya distraction ya modèle opportuniste de mauvais goût ba mukuna ba Pacho Panda bato bazoluka ndenge ni bakoki kozwa misolo po bakoki ke yo po komi na misolo bakoki ke bakabundi babongi bango pe babia ekomi tu na biso pe akolia tokosa nini tokolia bango na makama modelo incapable même ya koluwe nini stade de Martyrs ya kofuta caution ya misolo basali bakande stade ça 120 000 mais il y a pas Chopanda qui gestionnaire yebi yango ba yebisa biso ngai na oto yebi yango te soki location ya stade ya gana kombe il y a qui gestionnaire stade il fallait yebisa biso Tata Raphaël ba activité to ça makana babande ko futa combien à époque na ayebi makambona c'est que yake loko moko basaki ke bande ko kansende ke ndeko Félix akozwa misolo ya bimisi pa pesa bango ba organiser tango ba moni échec yango baseni ndeko yo zo mona bato musu ba ke kuna na kati soki une affaire ya bato mo babi ba kata 30 personnes na kata stade batikali ko mona zéro podium batikali ko mona zéro instrument batika même bango moko ba organisateur baseni ni bakimi wana ki mwenini baningi basa nini bali ya Félix Tshisekedi misolo makambo Félix Tshisekedi fa lo bandenga lobaki na Londres alobaki na France te ndeko na Congo atwali na besoin ya koloba te na Congo ba kongomani bali na besoin ya résultat motoko sa nini et loba na place ya maloba ndeko Félix Tshisekedi fonctionnaire face à nini alia tala to $, lelo soko ebite komi na 18 entre ta salaire ya fonctionnaire zo sani ezo changer te zo tikalaka les mêmes conséquence ya $, komata Félix Tshisekedi akoyoka yango te ndeko Kamera akoyoka yango te Pepe Ilunga akoyoka yango te po misolo ya azwakeza ebele mais moto akoyoka yango ya linadi petit peuple oyo ba ventrion na baninga basangisa bango na kata stade po basa nini bali ya misolo ya bango ndenge ba mesani dans les dos des Congolais babaki ke soki to réunir plein na kata stade kota na biso pa Félix c'est nini et mati mais nzambe pas seni na confondre bango na appel na bango même bana Kinshasa ba seni ni ba répondre te. Merci Serge Kindo maman na Moka Blanchard et puis il faut interpeller le sous-président de la République hein? Même IDPS bato ba ke bali na peuple tala bato basangani na komba Félix non esa organisation ya parti te IDPS de kotomoni na ba leader ya IDPS
mingi babande ko soutenir bango approche ya IDPS mingi babande ko soutenir le lokwa non Serge Kindomba secrétaire général ya IDPS atikali ko pesa mot d'ordre tena bande ko bakende na stade alobaki eza organisation moko société civile bato baki na kati ya organisation mwa moke ngana ebeza maître Christopher Ngoyi honorable Pacho Panda Zakari Babaso et pasteur Mukuna au moins bato bayebana na kati ya likambo wana soki ba Mukuna ali na société civile soki Mukuna ka na FCC lelo nde loko amoni ke Félix Tshisekedi Bokonzo aye azokende kuna par motivation tribalisme zo animé ye ebi ke so na keye bande konanga e comme loko na biso ba mwa kwetu na sani na soutenir mais nzamba confondre bango déjà na action à liboso il faut pas interpeller même base ya IDPS bango babakake bali na peuple tango bato bayo no chef de l'état ba réunir bato na stade même les bandes à stade dans un environ à stade bokoki même pas ko réunir 100 personnes ya liba question faut bomituna merci bofanda ole boyaka na monoko ke toali na peuple peuple ali na besoin résultat de kokumu soki Félix Tshisekedi asali bolamu peuple akosa nini akoloba bolamu na ye akosa dere na bakso bazozela na 2020 et non escroquerie balingi basala biso wana ndeko Blanchard pour nanga c'est que occasion quand même malamu au-delà ya oyo bato bayoka ka chef de l'état mais c'est un peu du truc au tac à l'obili kamboye ce qui population se retrouve dans les kambola malamu ko population azongisi et que ça quand même bato baye bako kozwa image ya malamu ya chef d'état bah qu'est-ce qui ne marche pas na l'AN qu'est-ce qui n'a pas marché na l'AN parce que blocage ezali ndenge bande mususu ya ba congolais libanda dans cette occasion ndenge salamité bo photo quand même au-delà de tout la occasion manquée ndeko trésor ya liboso esengeli totalisa solo et que peuple congolais et en particulier peuple quinois azali moto oyo bokoki ko mema lisusu na maseki pona mabenga na mabumu ya bato te peuple quinois peuple congolais à comprendre les lois que politique et ça la makande pona bolamu ya moto pona tomboa ya ekolo mais tango politique ekomi ko salema pona mabumu ya bato pona positionnement ya groupe ya bato moko boye omoni peuple congolais aza prêt ya ko bwaki sa makanisi nyonso tu ya mabe lelo bandeko wana esengelaki baya kosenga pardon pambate basenga pardon na nani banda kosenga pardon na ino parce que biloko mibale ezali wana ya liboso balakisi solo que baza incapable ya ko convaincre peuple congolais parce que baza na message te ou le bien ouais que Augustin Kabuya azalaki te menga na koyebisa que Augustin Kabuya yambaki bandeko wana ayambi bango bakangi ba photo batambwisi yango na bitando na ba réseau nyonso to mona yango zela na silisa ndeko yo tuninga mo non zela nazo peso maloba soki bato wana basengi secrétaire général a IDPS ya bango baza ba congolais ba estimer que ba ya bango ba remplir ba condition nyonso esengeli la bango bazala ko yamba mabe ezali wa pa ba condition lokola nini ba remplissage ba monini ba demande audience occasion aux conditions voilà non ndeko trésor mais ambaki bango pe po yo ka version na bango ndeko trésor omoni tango bakendaka kokoma nazwa nano ya liboso tango bakomaka mokanda pona kopesa information ya activité o bolingi bosalisa batalaka obligé na yango ezali nini omoni ngobila awe ezongisinga suna makambo ya ngobila biso tango tosengaki bakomelaki na IDPS tango nasilisa ndeko tango tokomaki nano lettre epai ya ngobila pona kosala marche kotelemela makambo ya balkanisation kodénoncer batuerie na Beni ngobila azalaki moto ya liboso ya koloba on dirait mobeko likonzi epesi ndingisa ya koboya a se permettre ko violer constitution pona koboya marche wana pe atinda ba policier ba beti biso ba gaz lacrymogène mais makambo oyo bandeko wana basali a autorisé bango croyant que peuple congolais zela ko tambola tina kati kangama na kati na stade ma pepe koki ko sala ma croyant que bako mema quinois na kati na bozoba quinois timbeli bango omoni abwakisi bango stade yo lobi ke bat bazaki belé mais ozangisi ko cha ba image la chaîne mususu ba che ba image balakisi ndenge stade wana ezalaki vide ba mo bandeko wewa mibale misatu bazalaki libanda wana eloko ezalaki te pe bandeko wana auti koloba ngai na landi bango balobi na TV bokolia mapa bokozwa transport basalaki biloko wana nyonso tu balobaki vrai problème eza que bazalaki kozela
mais le peuple congolais 6 millions de dollars na ye. Mais tant au peuple te fongoli miso, tu sais que 6 millions na bako touché te. Bazo lukasko ndenge nini bako bimisa 6 millions na yango moni hésitation surtout wana bako kiko tia misolo ya bango te parce que bango bazaki po ba tia misolo ya bango bako taki ndenge ba memaki pour que tango bako zongisa l'état ko zongisa bango ba remplacer bala na bango basali affaire na bango mais peuple congolais qui doit comprendre que bato oyo bazo sala cop oyo ya bango intérêt na nga peuple ezate parce que le long de trésor le vrai débat faut pas te déplacer yango vrai débat eza oyo Chilombo alobi na Londres. Alobi non ba ministre bazotinda bango ba bloquer ngai awa tolandi. Non, c'est là de trésor. Vrai débat ezali wana parce que le peuple congolais azo comprendre que ndeko Chilombo azali na sérieux problème. Au lieu okende kotanga ba ministre ya bato bazali ba innocent. Au lieu okende kotanga ba député ya bato okende ko dissoudre assemblée. Mais le bamba la moko polele que Kabila moto azali ko bloquer. Vrai débat, vrai problème, yango wana. Yango monitango, boebisi ba kino que non, bokoya na kati na stade pour boloba. Mais kino atali, bokoya koebisa bango makambo nini. Parce que vrai problème, il faut kino yoka, congolais yoka. Ils allaient comprendre que les lots ont un sérieux problème, il y a légitimité. Maître, merci. Toujours la dossier wana, il y a l'an 1, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, 24 janvier 2019, 24 janvier 2020. Une année depuis que Félix Tshisekedi a commis président de la République démocratique du Congo, ba combattant, baza okanisa nini. Lecture nini ba combattant basali ya une année où Félix Tshisekedi. Tout l'andamant mouké quelques minutes ba combattant bon tozonga la version ya bande konabiso lecture na bango pe na la ya Félix Tshisekedi. Na bilan ya chef de l'État positif ezali, négatif ezali. Du plan positif na kolobake durant une année le chef de l'État a réalisé makambo oyo bato mosusu pendant 18 ans bakoka ko sala ngote wana eza aval ya liboso ya mibale chef de l'État a salué que dans ba pays mosusu mutu tango azozwa pouvoir azalaka na posa ko bengana bato nyonso oyo basala na pouvoir ya kala. Mais il a sali effort, il a récupéré na batu mabe na batu malamu pour que batu nyon soba sala bazoka volonté à kosali la peuple congolais. Maintenant le négatif oyo na moni eza ya que chef de l'État azana motema munene makasi. Ya koloba lelo mutu asali makambo mabe neti ba Albert Yuma bakanga bango na ba dollar na ba avion. Batie bango na ba résidence surveillée au lieu de mettre bango directement devant justice va se retrouver dans la prison. Maintenant effet ya kotika tamulayi ndezo pesa ba n'importe qui baloba ba n'importe quoi. Lelo na ko regretter mutuneti Shadari atelemape devant média kozwa courage ya koloba ke nakopesa mot d'ordre soki bakangi Albert Yuma. Je me demande mot d'ordre Shadari en tant que ministre de l'Intérieur, en tant que un commandant de la police na ebite ordre akopesa ngo na qualité nini ya ba milice ya peut perdre pour bakota na nzela. Ça c'est ce qu'on appelle en tentant à la sécurité de l'État, c'est-à-dire azana posa sala coup d'état. Toyebi déjà que Shadari azana posa sala coup d'état na Congo, mais toyebi que justice ngonga toko kanga Albert Yuma na Shadari akozala interpellé. Ce que moi je demande au chef de l'État c'est quoi? Asala maso bato nyonso mabe oyo ba se retrouver devant justice ba répondre na makambo ba saleli peuple congolais. Pour ne pas aller plus loin, je suis en train de m'étonner. D'ailleurs, la Bible dit la femme doit être soumise à l'homme. Là, c'est la première des choses. Si nous reconnaissons Dieu, nous devons être aussi derrière la Bible. Et de deux, si aujourd'hui notre constitution a voté la parité et que moi si peu à cause se retrouver devant Bamibali et Aloba, on ne contredit pas ça. Mais il faut qu'il y ait des paroles Koloba, na Soni à moi na Mobali. Garant de la nation, le chef de l'État, la constitution lui dit il peut dissoudre le Parlement au cas où il trouve que la crise est persistante. Mais aujourd'hui, il faut consulter Sénat, consulter Assemblée, consulter Premier ministre. Par quel mécanisme? Parce que le Sénat et l'Assemblée nationale et Premier ministre, baza cadre à FCC, cadre à PPRD, n'a qu'un de tout droit au bi, batumoko, consulter bango pour bango bandi, dissoudre bango, c'est difficile à gérer. Ndeto zolo
maintenant Mabunda yebaki chef de l'État reste chef de l'État. Freddy Kipimo wana ezali entièreté nango na YouTube olanda na YouTube ya Bosola politique officiel bo comprendre nini bandeko balobi pona la 1 ndeko Serge Kindomba 1 minute kaka bilan nini oyo sali ya la 1 ya Félix Tshisekedi le chef de l'État na solo résumé ya bandeko ba combattant balobi tango basakina no ko diriger na gouvernement ya Chibala gouvernement démissionnaire ya Chibala makambo salemaki moi bien wana selo ba combattant mais depuis que le gouvernement ya Ilunga Koti ba blocage est commis et belé pour na bango l'actuel gouvernement et ça dit qu'on travaillait un avantage ya chef de l'État wana zali lecture ba combattant lecture na zali ndeko nkumu ya liboso na koyebisa bandeko bazwi libako akolanda biso makamango pas trop d'excuses comme kokoma mabe le pouvoir ça se plaint pas et puis na kosenga na cellule ya communication à IDPS il faut pas discipliner bateau ya bango malchance na bango alike Kabunde sa atteindre objectif na ya bongi Augustin Kabou esa atteindre objectif na ya bongi donc ali suna ta makambo na ndeko tango moni moto aleki na TV za moto IDPS aya lobi ke Félix Tshisekedi azoko kosa lelo côté pona nini pona bato ya FCC ube cash bato ba sa nini baza loko a 7 na 4 ya chaussure ya lati eza lokola bino moko na malobo ya bino boya ko accuser chef de l'État bo bisa ba Congomani que chef de l'État az incapable azali limité ali ne loko akoki kosa te donc to tika ko accuser chef de l'État parce que pouvoir ça se plaint pas ali na bokonzi c'est lui le président de la République. Toi na discours te ya bato balobi ote Félix azali président te soki bino bato na landa kama komususu ata boyambi muku na lobi ke soki Congo zo avancer te eza pona Kabila entre temps suite obito ça l'analyse doit analyser le fait Kabila n'est plus président de la République moto ali président zandeko Félix Tshisekedi moto ali na vision même Pepe Ilungali ko sala la vision na 2023 moto ya kozala face ya bakongomani pona koyebisa bilan na yo tala makambo la kaki biso oyo réaliser no réaliser te kozala nani et que ça Félix Tshisekedi que ça Pepe Ilunga te na ye na makambo yo lobi soko zwi na tango ya Chibala Richard Linette fumé pauvre en politique en état premier ministre ndenga bongi ndenga bande ko banga banemi akomi obiso yebika koma millionnaire parmi bato mbongo Kongo Chibala koma ndeko na ngai nkumu tomonia wa Félix Tshisekedi bazwaki décision akoluka kosala nini ko suspendre ndeko Lumeya wana kutu aki gouvernement ya FCC na FCC sans casse na 4 ata ministre moko te akasha aka na gouvernement wana ba suspendre Lumeya et bongo lelo eza que Félix Tshisekedi aza na plein pouvoir vision bali ko salela o Pepe Ilunga mema ki na assemblée et ali vision oyo Félix Tshisekedi pa pesi makanisho ya ye ali nango pona mboka soka monique ba ministre FCC bali ko sa musala malonga te po bali na ba oya cash il faut ko sa nini suspension ndenge Lumeya azwaki sala yango mosalo biso to ali kozelela chef de l'État yango wana le mal eloko ali ko boma bandeko na biso mingo bazwaka ko sa communication soko bengi bango ebisi bango ndeko na ngai botika ko exposer chef de l'État endire bino bato akasho Kabunda zotinda kabino bwaka ko communiquer endire bozo saka mosalo za na avantage ya Kabila bino bato bomi ko sake population na nzela abelela ko Kabila salo zonga atako na obaki ke moto nyonso azali ko embela Kabila mabe ayembela Kabila banzembo ka zonga na bokonzi na 2023 moto wana fofu mukimbango abimela na butu pona nini po atika makanisho ali na ngo ya bondoki ya mabe wana ya li pona nini échec ya bato bazwa ko communiquer Félix Tshisekedi dans na plein pouvoir ali na majorité basala alliance yena Kabila majorité wana ezo accompagner ba action na gouvernement ezo accompagner eux ali volonté na mais soko monique ministre azo désobéir na eza ordre na sala nini suspendre et puis sanction fait banani na lobaki na ndeko Félix Tshisekedi différence ya yena na loba yango na epandoike na loba na ye différence na yena Kabila ya nini ya uti na komba o babengi le peuple d'abord atako Kabunda koma ko loba le peuple d'abord aki vision Tshisekedi ya papa tango akufi na yango bango loba aloba yango batuna na kananga kuna balobi le peuple d'abord bobosani ndenge nini ba combattant babunda pona parti ti lo bazoka mosade bato botondisi na ba cabinet na ba ministère ya bino totikali koyeba bango na magamba parti ndeko tango bozo akize ba ministre FCC bolobi ke no bango bato bazo bloquer mendeko nanga ko boza na pete IDPS cash wana pa ali na ba ministre mais ba ministre na bango mosusu ka motasala na eta msu 30 ans na poto agane diaspora donc n'a rien à voir na réalité makamba mboka
mais ko sa diaspora la kisi te que ko sang ko ba musala na ko personne qui sa soko yebite mikolo ko ko mona sex tap ya moko ba conseiller chef de l'état soko yeba information te moto ba nommé conseiller principal mais alinga moi si na réseaux sociaux tango aka no diaspora na poto ko pays a koti na kata cop a continuer ba sala ni ba folie moi ça komi ko sala ni chantage soko pesinga loko boite ya lobite lokwa na zubo kondi madame na epe kuna poto a s'imposer lobite na kofanda shu na poto na bana te il faut na kofanda na bana po ani bosu na tiki yowa banki chasa bagamiso baba osani ba yobetanga mokato pamba madame yawa ya komi ko cha mwazo na mal à l'aise mwazo na lobine soko pesinga misolo te ba mondo na osa te na osani na ko publier makama modèle wana de ningi ko loba lelo yo faut ko sunga ndeko Félix Tshisekedi surtout bato ba ka ko sa communication botika ko ya ko accuser une opinion que ba ministre FCC bazo sani bazo bloquer ndeko on dit il n'y a jamais eu de mauvais troupes il n'y a qu'un mauvais chef soki bobi FCC azo bloquer soki bo lobby na kata gouvernement na poto ko pesa bino exemple Lumé a été suspendu gouvernement na ki FCC na FCC et bongo boni o ekoti na cash na FCC bango tu basani basangana ensemble bali na même majorité bazoko ka kozwa décision te sur moto azali kosani ni ko bloquer o yali volonté suprême ya chef de l'état ali numéro 1 à tous les Congolais donc c'est le problème ali na niveau moto et ali problème ya gouvernement te. Merci ndeko Serge Kindomba ndeko Blanchard Mongomba objectivement bilan nini yo sali na la 1 Félix Tshisekedi bato ba noter quelques points positifs c'est vrai les points négatifs ça la rango pas points négatifs ça rango bato ba noter quelques points positifs le rôle la gratuité de l'enseignement ou ils avec la constitution mais enfin comme effectif assainissement et climat politique beaucoup de prisonniers politiques ba bimi to tanga bango awate to rappeler bango awate mais ba assainir un tout petit peu climat politique en boka na biso makambe belé ça le roi fungama lecture ninyo sali ya Bilala un chef de l'état bon ndeko trésor moni tango bandi na motuna na yo olobeli makambo ya objectivement ngana ko banda parce que motuna na yo na banza ete ezali motuna oyo ezali mobimbate esengeli yambo ete to lobela makambo ya bilan kotuna na ino uta peuple congolais akendeki ko voter le 30 décembre 2018 a votaki pour na résultat nini pe résultat au peuple a lukaki na le 30 décembre 2018 maître Blanchard tout ce combien d'étapes ya applicabilité à pouvoir ndeko trésor nga moto nazo ya nola na mituno tuningai alternance au peuple a lukaki est-ce que ekomi to ekomité et ano ezali ete alternance etikali kokomate c'est vrai que to moni ndeko Kabila azongi sima moke Kabila zongi sima atiki ndeko Chilombo. Mais alternance au peuple à Lukaki ndaki sa solo ete akomona changement na ba politique publique oyo esengelaki koya ko améliorer vie na ye vécu na ye peuple etikali kokoma te. Yango tango zali ko tuna bilan ya ba bazali ko kambalelo par défi contre la volonté à peuple congolais. Ngai na ali na bilan ya kopesa yote parce que lelo tango ndeko Chilombo ye moko azoleka koloba ete ba ministre ba faire signer bango ba acte ya démission pour na ba bloquer bokambio ya ye moto ya lolenge wana yo lingana pesa bilan nini pona mai azali kosala parce que azo reconnaître ye moko solo et que moto oyo azali ko bloquer ye ezali ba ministre wana te mais ezali Kabila mais seulement azo soit courage te ya koya koyebisa peuple congolais que Kabila moto azo bloqué c'est ça la réalité yango tango ozali kotuna ngai bilan na zongi sima pona kolakisa que peuple congolais le 30 décembre 2018 tango akendeki kocha mokanda na ye na urne ezalaki po amona non seulement elongi ya Kabila elongwa mais système ya Kabila ekende mopanzi ndeko trésor mais lelo soki otali corruption makambo ya 15 millions bien que tolandi ba explication moko mais epesi vérité te fongoli nzela te olandi makambo ya ba 1 million ba makambo nyonso wana pe pona kosukisa na yango olandi Shadari alobi moto akosimba Albert Yuma ye akoparalyser mboka
au monita on de Adolphe Muzito a expliqué qui makambo que non le la logique à Muzito c'est là ndeko trésor alors ben il faut travailler a expliqué à lobby lolenge bokambi ya bato wana deal au basali contre volonté à peuple congolais et que ça là que ba investisseur ba ya na mboka c'était une analyse oyo ya moto azana œil politique lelo est-ce que ba investisseur ebele bazali ko kangabisaka na bango bazali ko kende pona mai ezali ko leka na mboka awa cacophonie au sommet à l'état Shadari na banzaki était procureur a lancé ata invitation ya pamba mais na moni bazali explication les kamba ezali pona ko lakisa yo de trésor que lelo oyo il n'y a aucun bilan auto qui ko sala pona koloba solo que makambo malamu to ya mabe ezali to ya malamu esalami na beaucoup c'est koloba que alternance au peuple à Lukaki na ba alternative o linga ko memelaye bolamu o ko memelaye changement na vécu na ye etikali ko komate malheureusement tozali ko mona ba même bato yango bazali ko ya ko se plaindre pas ya peuple alors que bango ba ebi et pas nini mabe ezali ko uta ba bien que Kabila nde moto azali ko koba ko bloquer bango parce que problème Kabila ezali que il faut continuer en contrôle il y a pareil parce que oh ya eba intérêt ezali wana merci basi na lebiso ke na IEC moi trouble ezali ya ba étudiants et kambwa ya os ya frais académique notamment na Beaux-Arts moi trouble ezali et le rango comme le rôle moi téléphone chaque début la semaine passée il fasique on le lance à la rentrée va reprendre cours mais IEC na boza babandi pe lundi alors je vois que tant que on a besoin on a bilili ndenge trouble za ko sala na 24 na minute eza circulation moi perturbé pour être ba étudiant na tomboka na ko pesa bandi ko moi 30 secondes likamba on ça va prio est-ce que et c'était likambo ya tonde za ko se poser wana ou bien za os réellement parce que net na effacer sur ta lecture on a problème à casse il va plus likambo ya to la sabino pe moi mkeba photo Israël mutombo za na Beni o bakenda ko sala na école moko bakenda ko sala constat ya gratuité na Beni ndenge ni makambo za ko sala makuna je vois que ba la sabino kala mingi te na ya no la mettre abi Shadar ya lobby ya ko paralyser Vital Kamerhe alobaki na weekend na Top Congo lobby Shadar ala leki na ye akobenga ye petit frère ya ka to bongisa akobenga bango mibale mais na obisa Shadar so Vital Kamerhe benga bo bongisa pardon je la biso fe bangombe pardon je la biso bangombe pardon ton Shadar ta ba ko bengo bongisa so la biso fe bangombe to ko taper de sangwa Shadar mbala moko Emmanuel c'est vraiment la besoin de ba photo ça mo mokonzi na Beni na école à Beni pour comprendre que image école à Beni est assez louable par rapport à comme ça na Kinshasa so ikoto na bato ba se mi pesa makasi baza la bongo ndenge ni na Kinshasa awate merci wana moi repas du jour so na bato il faut qu'on lia na bango le bien-être universel c'est vivre pour les autres ndeko Serge Kindomba Emmanuel Ramazani Shadari azali ko conduire délégation mo monene ya bande ko PPRD bazali ko kende Bujumbura mais na kati ya délégation Emmanuel Ramazani Shadari Marcel Tissambo bango na mibale na passeport diplomatique ba kitisi bango na kati ya avion papi Moussa Zate Moussa Dazate ba kitisi bango na kati ya avion ndenge nini Shadari oyo alongwa ministre kala bana Shadari alongwa avant que tu as choisi comme dauphin a continuer ko tambola na passeport diplomatique est-ce que kolobana ta lobaki ya ko paralyser mboka nde bimisi na motaka makambo oyo ya bomba maki ya kozana passeport diplomatique c'est pas yango tende memi à nu makambo bomba maki ya liboso na ngina ya no na maître Blanchard na bilan ya ndeko Félix Tshisekedi na ina na ye ya li na nyonso tout ya mabe to ko bwaka ndenge maître lobi ke bilan wana eza pirement négatif il y a quand même des efforts on ndeko Félix Tshisekedi la kizibiso par exemple na mamba gratuité et ali makamute ko na ali na lamuka na ali na FCC na ali na cash na ali na to bana maître Blanchard pa otanga ofele donc surtout ali ke pona bana ya petit peuple et tumbana biso yango na to mona bana ya mapingo ya biso na 18 ans Kabila bazwa ki chance c'était bana la police ou bien mapinga mingi batanga quand même eloko modèle wana ya li avantage pour na ba parents sur ce point quand même to ko encourager à continuer na be forme ali na mingi oui sengeli bete ndeko Félix Tshisekedi c'est ça nini asala surtout que na makambo ba bengi sanction ko ebisa liso ko parrainer mafia te na ye na motuna ya makambo yo ya li koleka sur makambo etali
Minerval ya étudiant de konangai problème ya li monene ya li problème ya to moto ali ko boma précis administration c'est ça image ya étudiant otango ali ko mona ba étudiant ya IEC ya académie de beaux-arts ba tomboki ya ifasiki bali ko tomboka kosala nyamu mbutu na kati ya mboka edingi koloba ete makambo ezali koleka c'est comme si Pepe Ilungali na eloko babengi silence radio yali makambo concerné tali ete parce que nabisa ko makambo to et ali des avantages pour na petit peuple mais pour na motolo quoi par exemple Pepe Ilunga pour na président de la République makambo to ezotala ete misolo ya kwaka ako sentir te que to ezosala nini et mati ube kiti donc azo kango ezosala ni chaud ni froid mais muto azali ko sentir yango ali petit peuple yango moni revendication ya betidi ali biloko biso photo ça ni to encourager yango et puis ko ebisaka songo tike loko babengi trafic d'influence que soki bilenge babimi pona ko revendiquer ezali droit na bango na makambo etali misolo ya koluka kobeta bagaz ya koluka kobeta masas ya koluka la police ya yoko yiba bana batu ba telefone ba saki na makamba boko katango tokotala na bilili na pokwa okoka baiba ki telefone babotola kinga moko na aka victime dernièrement na otiko mona policier baiba kanga ngai na motuka jipeye ndeko na ngai policier loka liboso azowelela nini abotola nga bagi ngana tune ndeko yo zokanga ngai to zokanga bagi oya ngai soki na li moto misala mabe ke yango mo debatela kangai ou bien bangambo nga na ali nango na vie yo lingo zwa mikumbo yanga na pesa obe soka ya ka symboliser na eloko moko ko kufa pamba ti moko na bango akiana na kati wana ki colonel patriote ateleme atala lobite botika akene na bisende konanga yango bozo kufa ka modelo pona nino lingo zwa eloko yebi moto nango na makolote na ye na makambo etali sadari ndeko na ngai sadari ali moto ali komona d'abord tozwana no tango aka VPM intérieur soki na lobi bato bakoloba ko yo na problème ni nango akanango na sadari biso ti tobetama na ba marche ya catholique yaka pona volonté moto wana a mérité loko to bengi sanction sadari aka moto yo ba bebisi via Kabila o basali ete Kabila comme dictateur ezana neza sadari moto ba ebise ga par yo moto moso ko za candidate même ye moko mokolo Kabila lobaki ke soit nangeza yo na ndimite ke sadaka bande ko kwa nango pour nani ayebaki ke Kabila ou rien c'est ça ce qu'il disait mais comment on encourage bato à deuxième kozwa mais bato on a deuxième nali na ba réserve na bango surtout bato ba ali na aéroport Angeli parce que moko mosusu ngai moko na moni moko bato azakuna directeur numéro 1 ya deuxième na aéroport Angeli babenga ka directeur bienvenue vamos ndeko agangela moto babengi c'est le conseil principal et chef de l'État. Lobi na yo zana ba ordre to yo ko kopesa ngai. Entre-temps, conseil principal et chef de l'État zana passeport diplomatique. Moi si na zana droit na yango. Agangele loko mosusu. Tango na moni makambo sadaka ya makambo faut ko vérifier. Mais soki basali yango, eza makambo faut ko encourager yango neti Sisambo. Ça fait longtemps que Sisambo a galisu na manjoa te. Atako balia kana sene basali gouvernement na bango sous détente. Marcel Sisambo dans na moto na ya cha. Sadari pa na motono ya tchana kata gouvernement do ya c'est la coopération et tout mais ba les pesi bango pouvoir te ko sa nini ya kozala na passeport diplomatique batambola nango ata konde ko papi musa justifier ke yango lobi o sadara zala ministre obaza ministre etaza na droit na passeport diplomatique po ye moko musa ali na passeport diplomatique na tunaki azwa yango lolenge nini soke zale loko babengi expansion ya pouvoir te na makambo ya ali nango merci ndeko moko lobaki Shader aza na droit passeport diplomatique parce que moi si na ye azali député yepe maman azali député ye pas zango maître Blanchard comme pratiquement na suka ba étudiant ba revendication et comme pratiquement ba université nyonso mais ba tout ça mona ngo loko la ministre azoko ko apporter solution moko durable telle les quartiers les kambango parce que c'est pratiquement chaque semaine Shadari Marcel Tisambo a des intérêts à passeport diplomatique aussi longtemps batona batika musala kaso de remonter Tisambo c'est pratiquement presque 5 ans depuis azara susu na bokosité ko garder ko za passeport diplomatique et sengi telelo bazala liboso basusi pona les kambwana ndeko trésor ya liboso ezali makambo o ya Thomas Loaka. Thomas Loaka na ebite soki azali ko comprendre mai azali ko sala to azali ko sala yango nanko parce que souci ezali et que bakotisa mobulu na mboka parce que ndenge biso to ebisa ki peuple congolais que solution ezali lelo ko passer par le plan de sortie à crise ya mon mboka Martin Fayulu parce que lelo o so taliban de kone ba o me mabiso ezaka bazoluka
désordre moko ekota na kati na mboka awa po baluka kotala ndenge nini ba récupérer situation parce que c'est vrai lelo oyo soki bolobi makambo ya ya to muto ezali kosala que Minerval et ça la loko les omata na niveau ya ba université na biso maintenant il faut à supporter différence ou ezo sala que bien sûr parce que ezali na moto ya ba étudiant te to ya ba parent te o ba salaire na bango e matite nde moto bogocha en tout cas dépassement o ezo ya na moto na bango lelo o soki totali misolo ndenge ezali ko se dévaluer wana ezali l'état ezali lokola l'état nde moto azali ko benda misolo na ba poche ya ba parents mais soki esengeli ba université ba compenser vide wana ba kotia yango na moto ya ba parents esengeli Thomas Loaka ye moto asiejaka na bandeko na ye ba fanda ba trouver solution soit ba stabiliser misolo po te franc congolais se dévaluer te. Non, makambo ya étudiant d'abord ezali très important makambo ya Shadar ezali distraction à FCC na cash. OK. Yango wana to ko interpeller Thomas Loaka parce que mai bazali ko sala tala bazali ko bomisa ba jeune ya bato. Lelo oyo ba étudiant ebele oyo bazalaki na inikin balongoli bango na homme bakomi ba SDF bakomi ba clochard bazali ko tambolaka na ba porte ya ba député ya bato kilikili ko sengaka esika nini bazali ko lala wana nyoso conséquence ya ba décision impopulaire au Thomas Loaka azui yango tozali ko benda e matoi aye ba été soki misolo ezali ko se dévaluer ezali par le fait ya ba bote ya ba étudiante mais ezali ya gouvernement. Merci maître Blanchard. Non mais na silicité na zui ata même pas 2 minutes. Secondes. Non makambo ya Shadar inga na banza été le plus important pour Nabiso ezali que mboka Nabiso et Sengelito se faire respecter. Mibeko ezali mibeko. Lelo oyo ngai nazali kozela plus Shadari azala interpellé par rapport ya mai alobi à paralyser mboka pona Albert Yuma parce que ba interpellé pe Fayulu et plutôt musito alobaka a prometaka yango merci question o ezali question ya polémique te mai bazali ko reprocher Albert Yuma ezali makambo ya misolo o Jekamine ezali ko perdre dossier Jekamine wana banza esengeli mokolo mosusu to ya to fongola yango mobimba po mona lolenge nini Albert Yuma azali ko bimisa misolo na kati na entreprise wana mais Shadari a se permettre ko intimider Congo mobimba kolobaki ko paralyser mboka parce que bazali ko reprocher Albert Yuma na ba détournement ya misolo ya ba congolais. Merci maître Blanchard. Merci na bino bolanda ki boso na politique mokola lelo. Batamboli na Kinshasa lo sozo kota wili romoni bandero la misema o bazo beta mais na kwa nango moni ba komi kin bopeto to mituni kin bopeto elongo na misala e matisa ba bandero solution ni boso mema ngungi nini nyoso full ezakaka. Shadari aseri mo na Kinshasa na mboko pito na Congo zako kangana ba ensemble provincial so ba kosoli bokanya ensemble provincial. Talasima zonga moto. Merci na bino bozala ki ebele, merci na apprécier Muyoko, merci na Freddy Kipimo, merci na DJ Rissel, merci na Dani, merci na Clovis Odinga. Boso na politique moko lelo esili. Soyi bo sepelaki, kasi bo pesa merci na ba invité na équipe mba boso na politique. Merci na bino. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.
Investir pour le développement, c'est notre aspiration la plus noble. Puisque l'imprévu fera toujours partie de notre quotidien, comment se développer en préservant ce que nous avons déjà? Depuis plus de 50 ans, en République démocratique du Congo, la sécurisation de nos biens a toujours été garantie par la Société nationale d'assurance. La SONAS nous tient la main, nous soutient, nous protège, nous sécurise, nous conseille et nous rassure. Avec un réseau de plus de 80 agences couvrant l'ensemble du territoire national, et grâce à l'expertise avérée de ses équipes, la SONAS sera toujours notre partenaire local le plus fiable pour la couverture de nos véhicules, le voyage, les cas d'incendie, les risques sur les chantiers de construction et bien plus. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo.